Tomoni mayo jeune ozaye ko sala musala kitoko boy. Kolo bani na ba jeune oyo bani ko sala musala. Azo senga ba jeune onyoso ya Tchadi na commune ya Kisenso batika koyiba po l'état pe atelemi. Soko yibi bakangio okekanya makasisi. Par rapport ya kosala bongo swata koyiba kobotela bato ba biloko na bango ba telefone ba mbongo boya koyoka sonite tobimisa bazelo soki toteki epesaka biso mwa mbongo nazo senga ba jeune nyonso batika koyiba sala luka ndenga moko nazo loba boye naza na bana mibale me nazo bimisa zelo bana wana bazo bika na musala zelo eza pa mate musala nyonso muto asalaka ezaka na lisungi nango nde nazo senga ba jeune nyonso batika koyiba batika kosala makambo ya mabe luka musala soko luki musala ezake toluka na babigote zelo yango tobimisa yango bapesela kango mbote soki kilia aye totekelie tozimbongo totiango na poste toke kosunga libota nde nazo senga ba jeune na biso ke bazala baya batika bolembu batika hotelema na banzela nde nazo senga bango. Alors difficulté ni beaucoup tala ngondi obimisa zelo oyo difficulté o tokutanaka nango awa eza pena ya makasi te eza nde tozobimisa boye tobwaki likolo nzela pena eza te po camion elonga na de la paix ekoma bisika o tozobimisela zelo eza pasi ezala moto ezala pusu po ekoma wa ezaka matata tozosenga bandeko na biso na bakonzi na biso ba partenaire oyo ya libanda ata oyo ya kati ya capitale ya Kisasa basunga biso na nzela oyo ezala pusu ezala moto ezala ta ba camion ya mike ekotaka nango te tozaka na nzela oyo te ne difficulté toza nango. Mbote papa tozaliwa tona commune monga fula de commune ya monga fula alors tomoni imagine kitoko lokola yo boy na ko sala kuluna boy nini wene ko bisa zelo pona to boy kuluna pa misuba ki bakanya makasese yon to lingi to ya misabiso zelo na kalamu to zama ça va vivre ya kola ma likwiti manini yon to yema ko misazelo alors boteka apesela to teka ngo bakiya bayaka misuba utu ba point kuna ba moto gizezo ya boy ko somba zelu mais to se ngana lisungi ba bongisa biso prince de la paix po ba kamnyaka tiboye po ba somba tize le koto. Alors va dire ko websala ba jeune lokola o ba vana ndako bazali ko sala kuluna bazali ko sala ba websala non se ngo pe bayaka to tama renfort carré matamwa niveau ni pakale mafuta lobina kobimana misabato ni pakale mafuta ni pakale mafuta